Nani mokonzi ya Kongo? Nani mokonzi ya Kongo? Nani mokonzi ya Kongo? Toye tote. Jeune révolutionnaire moko ya base ya quartier 3. Bana Kongo oye. Aye Nzembo alobi tolo bafe. To vanda na mesa tolo bafe. Vérité nde sovaka. Yango toko sala appel na ndeko Chilombo. Bana mboka oye. Bana Kongo oye. Mwana mobali Nzembo ayembi wana ya koloba vérité seka kalisa keloko moko. Boto bote. Eza te kalali alamuki ayembi Nzembo te. C'est que à réfléchir muke ya kobenga Kabila, ya kobenga Fayulu, ya kobenga Katumbi, ya kobenga Tshisekedi, ya kobenga Nanga, pe kobenga bandeko Banso, to vanda na mesa to loba ve. Pona nini mboka la bitumba? Et puis mutango zo bunda bitumba ngo aza étranger te aliko. Muto zo bunda bitumba azalaki muta pamba te azalaki président ya se. Mutongo zo bunda bitumba o apesaki Chilombo pour ifonga na bino to mituna pona nini muto apesaki pouvoir azobunda na muto azaki pour bana Kongo oye bana ya mboka oye likambo eza wana bandeko nanga likambo kokamwa mutu apesaki yo pouvoir na mutu azaki pouvoir bakomi kobunda bitu yango tolobi il faut toloba ve tokosenga na ndeko Corneille Nanga il est temps ya koloba vérité tobongisa mboka tokoloba na ndeko Chilombo il est encore temps ya kondima mabena tokoloba na ndeko Kabila il est temps ya kuassumer responsabilité ya mabe osala peuple ko. Et puis tokosenga na président, le président des présidents, l'élu des élus, le sauveur des sauveurs, la solution des solutions ya peuple ko. Bana Kongo oye, bana mboka oye, mutu mayele na kati ya bazoba akomaka eme. Tango Martin Fayulu aza kopesa ma proposition pona kobundela mboka IDPS bakomisi Martin Fayulu ennemi na ba. Tango Martin Fayulu akopesa ma solution pour trouver makambo mboka IDPS akomisi Martin Fayulu ennemi na ba. Lelo IDPS bakomisi biso wapi? Bana Kongo oye, bana Kongo oye, toye tote, a cause ya bato IDPS kolata polo Fayulu boye na Kinshasa ekomaki pro. A cause ya lolendo bato pouvoir koloba pamba koma Martin na Kongo ekomaki nga. A cause ya gérance mabe bato IDPS natu baniso nango kotanga koma Martin na quartier komi ene lelo to komi wa eko lelo na lati la coste ya nkubu ya mboka photo ya nkubu ya mboka photo yango pe eza na signification soki botali elonga mokonzi na liboko na ye alobi ntanguzi na muka ne tombera pas na mars ya l'année dernière du 1er au 5 le visionnaire de la RDC l'élu des élus le sauveur des sauveurs la solution des solutions alobaka sauver la RDC diga bana mboko ye bana mboko ye eside oye eside oye eside oye o nakoyemba nakolela agomeke wapi nakoyemba nakolela agomeke wapi nakoyemba nakolela bozalaka na sebe kwani
nakoyemba nakolela ngomeke wate nakoyemba biso tokoyemba tokolela ukaveke wapye nakoyemba nakolela ukaveke wapye nakoyemba nakolela oniva nakoyemba nakolela ngomeke wapye nakoyemba nakolela ngomeke wapye nakoyemba tokoyemba tokolela agomeke wapye nakoyemba nakolela ngomeke wapye nakoyemba nakolela ngomeke wapye nakoyemba nakolela ngomeke wapye mbokolo kongo mabela lumumbe mabela kimangwe mabela kwayune mabela kimangwe ateka na biso kongo obiso tozangi prezate président na biso kwayulo oyaya tobundela kongo yaya angayo oyaya atobundela kongo ya Lumumba kongo ya Kimbangu kongo ya Fayulu tobundela kongo yaya oyaya kongo ya Lumumba kongo ya Kimbangu kongo ya Madiri tobundela kongo yaya oyaya bana kongo oye tobundelako kole basili bisika nio Tshisekedi olobi mpo na peuple ko olakaka biso na lebona loba te olakaka biso a partir ya Goma tokokota tina kiga bana kongo oye bana mboka oye olobaki a partir ya Goma tokokota kiga lelo bakongole baza na pota tokota roi lelo bakongole baza na pota tokota roi ngonga yeko selemo ntangu melu na yango congolais tolobi na biso boye Bukavu minute tozoloba ekwei bana kongo oye bandeko wana bali kopusana mission na bango ezali bakota Kisangani ndeko Kabila avant kota Kinshasa mboka suka nyata ya Kisangani tango akoti na Kisangani epermetaka Kabila ani ata Kinshasa toko souhaiter coup d'état te lamwe tozo souhaiter coup d'état te toza pe pour coup d'état te mais tolingi bandeko wana baloba vérité pour que makambo esila. J'espère bomonaki Église catholique et protestant à qui je salue en passant baza kosala musala na ba Église catholique na protestant attaque banganga nzambe batikali au milieu du village pona kosala musala epesa kimia na kati ya mboka. Président de la République azaka na tendance politique te, président de la République azaka na couleur tribale te, mais tomonaki monsieur Tshisekedi abengaki ba pasteur ya protestant na ba prêtre église catholique ba politicien a soutane namwe a maltraité mutu nyonso
Monsieur Chilombo a maltraité tendance ya mutu nyonso. Lelo lokola mayo komi na monoko abeleli na batu nyonso baya tosangana. Toboyi kosangana te. Toali d'accord tozosangana. Mais ba condition tozopesa il faut ba respecter ya. Biso na ngambo eside bana moko ngai moko lokola mokambi na bino na kopesa présent maloba oyo nabi ke maloba kokomela mokonzi ya mboka bana Kongo oye président na répété maloba nanga ya koyebisa eloko moko ekulu kwa bakongole basangani awa bateli yo mote est-ce que tozawa ngai na bino tokotindela mokonzi ya mboka maloba Congo mobimba tous les 26 provinces ya mboka na biso motema na bango eza epai na président Martin Fayulu tokotalela yo yebake bato nyonso bazondima makambo wana bakoma benemi ya peuple congolais. Le seul mutu atikali na tâche te, le seul mutu atikali na ngambu te, le seul mutu asala bakor te mpona Congo eza kaka président Zalama na seni président pardon Zala Mayele yo okobikisa mboka oyo yo okosauve Congo yo okosangisa Congo yo okovanza Congo malamu bambala balobaka boye soki ozosokola na libongo lisu moko na mai lisu moko libanda bato wana nyonso bakolinga ye te bato bakopesa signale malamu eza peuple congolais biso bato etelemi awa ntango ozokende makolo mibale talaka mpe libaku ezalaka na nzee lisu na yo etalaka bisika nyonso soki okomi na objectif nde biso bakongolais tokobetama. Je voulais dire quoi sur ça, monsieur le président? Bato yo baboni Congo, bato yo banyokoli peuple congolais, bato yo basepeli na bomengo peuple congolais bakolinga te vérité eye baluki yo na bandenge nyonso bakoseli yo makambo ya ndenge na ndenge balobi biso bakoki koloroma te mais lokola totiaka na motema baloba bango ekendani essence président ntango bazoya yebaka bazoya na objectif nini ebele bazoya wana bazoya mpona kosauve mboka te bazoya mpona baintere na bango mais biso na ngambu ya lamuka epai ya Eli Martin Fayulu tolobi tozosauve Congo ada apesa poste te boto bote mutu moko te akoloba topesa bino ministère to na posa ministère te to na posa to sauve Congo nada soki mboka na biso ekwei lelo eza mpona mauvaise paye ya bamilitaire bazobuna bitumba na comment na mboko guerre ezali comment na mboko bitumba ezali député azozwa $33,000 soda azozwa $80 yebisa ngai $80 po ekoka na $33,000 ya député mwa moko soda akozwa basalere mbulako mboka oyo guerre ezali budget ezalaka mingi ya baso bana Congo oye nanga aye na mission liboso a convaincre ba officier militaire nyo a convaincre bango na sima ko convaincre bango a convaincre baso 4500 soldats na biso azwaki nde konanga tuni bango nde bovandi awa bafutaka binoko basoda balobi bafutaka biso $80 nanga lobi nazo multiplier ngo fa 10 epa nanga bo bana uzwa $800 basoda na biso batie mulongo epa Corneille nanga ndeko nanga lelo komi SPI nanga mama ba gouverneur nanga mama ba bourgmestre
nanga nommé le chef d'état-major apesi ordre yamwe alobi à partir ya lelo na Goma dollar eza 18 000 francs na Kinshasa dollar 28 500 na Goma 18 yamwe nanga apesi ordre bana classe bazonga ba classe. Parce qu'à un moment, il faut renforcer. Soutien la mission de faire le gouverneur en ville, elle est une la moto en thérapie. Pour ça, étudier un an. Alors, nous avons la ligne. Aïe, Bambon, le Kamabé. Après la moule, la santé, assassin, à mon élo, à cause du pays, il se fait une photo à Maïli. Pourtant, tu vas à l'antenne. On va que l'on va quitter l'ambassade. Alors que nous sommes de la Congo. Beauté. Peuple congolais zotuna sikoyo basango na musala oyo bazosala tokosolola mpe na ndanga mpe tokosolana nanga te bote bozokola réponse musala oyo Fayulu asali yango ye moko te asali yango na bino mpe bokoma bana mayele makasi. Makambo wana nanga kozala tokosolola na nanga tokosolola nanga te etali bino soki moke te biso toyaki na lipa likolo ya mesa papa sango azwi lipa na biso soki akobongola yango kati soki akomultiplie yango eza ye eza na bato oyo baza charge ya musala wana boye te etali biso si toloba oyo ya biso totie biloko likolo ya mesa oyo aza na nzala bayebi ndenge bakobenga ye biso tokobenga moto te po toyebi ke problème ya Congo c'est Félix. Problème ya Congo soki bayoki Fayulu te ekosila te. Tala Kabila asalaki ya 18 ans tobunda bato bazoka bato bakufa bokanisi na 18 ans wana aza mutu pamba toloba solo na 18 ans un ancien président de la République aza moto pamba ayebi makambo moko te atala mpe soda ayebi makambo moko Fayulu alobi aza na likambo songolo pakala na moto te bato nyonso alimisi bango me boya na motema malamu tosolola makambo ya Congo mabele ya Congo ezala ndenge bakoko batikela biso tobosana te parce que communication ya réseaux sociaux ekomi makasi ndenge bakati bato awa yebisa ngai bakati muya ya kozwa nini ndenge bakati bato ba TikTok awa kozwa nini bato baza na Rwanda bazotala TikTok to baotala te nga nazoperdre Congo to Congo te tika information ya solo etambola soki manipulation ezali bino bao boza baprofessionnel boyebi ndenge nini bokosala mpona koevite manipulation mais congolais azoganye eloko te lelo esili bongo oyo kuna
Mégaphone babwaka. Tala soki nazali pasteur na ngai nayebisa bino lelo loyembo ebuka miri ya Jericho.